Exemple, les gars, mon camarade à Bossanaki, quand on a retraité Fali d'un petit messier, à ce Bossana, qu'il y ait un petit messier par rapport à l'acte noir. Non. Non, 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 Toba Nango Bongo. Patrick Massidi. Toba Nango Bongo. Patrick Massidi. Ce qu'on dit Moutou, répétition, dans ce scénario. C'est-à-dire, à les cas, je vais m'excuser. Aussi bien cimenterie, aussi un grand messier, frère. Est-ce que yo, on va conspirer dans la balingi, vite carrière, image, il y a père Nabino et Koyanasi. Conspirer comme ça en français, c'est-à-dire, pour ça, il y a copa. Dans la balingi, il y a papa Nayo, carrière, il y a papa Nayo. Avant fin la soi-disant, Nekonayo. Mais il y a conspirer dans la balingi, non, on a 4e question. Ngai. Kofi Olomide. So nazana mutu moko ona yinae. Mutu moko ona linga kaete. Ona luka liwana ye. Ona tinda abatu ba luka mabena ye. Sabota ka musala na ye, ba finga ka ba kosela ka ba makambo, ba luka ba photo na ye mabe batia. So nazana mutu moko bongo. Ata mona na ye verenga. Peut-être dans plus de mots et pinake. Ben non lingate ba mona bonanga. On a conception pourquoi? Parce que je suis un vrai mec. Je suis un mec digne. Je suis pas un après tu comprends ça un mec, ça dit ça un vrai mec. Putain de merde. Oza audio ya King Kester est mené ya. Ça dit moi même ça là avant Koufa. Donc ça concurrence à bon Dieu. Deux cas s'il te plaît. Deux cas. Olomide ou Ankovia. Masa nanga nazoya na ye na palais nanga Adama Badi. Badi go balamele Badi, Adame Badi. Na pesa pe ordre de soki nazate aye awa bolambela ye bosala tout ce que babu bino bolingi. Na la kena na voyage na à l'époque azaki copine nanga. Et ma femme, mon ex, voulait se venger. Se venger non meilleur ami nanga. On fait l'omide. Après c'est l'obélate. Nous en tant que grand prêtre de l'Ukonzinga, grand prêtre, na suta madame. Divorce direct. Fallait être camarade de distance. Vieux Rambo, azo banga nini. Tellement vieux Rambo, à ça batu ma bébé, y a ba Jacques wana. Jacques que ndenge ki question retour ba ah non. C'est-à-dire à ça la King Kester moi ba j'ai mon boy moi bien t'es pas la femme nanda. C'est là il y a tout combien a fallu. C'est-à-dire bazan froid ba lo bana rasu tout. C'est là il y a que c'est non fallu ba rose maman ali et rose de distance. C'est là y oye mais ça na la ba j'ai wana. Kofi Olomide ko s'afficher na Keina. Peut-être en public boy. Non tout le monde a bangoté. Mais na makambo to le gars ah ya bandia mama bana biso niki menga na bana to consort. To yebi bato basaka na sima. To yebi ba 2000 € oye tinda makapa ya bana wana bakeni na justice pas que ne ko dénoncer que papa n'anga violé. Papa na ngai to tanga ba komote mais to yebi. Donc bref, j'ai le show. En tout cas on a mon live na azalek ko régler. Si azalek ko régler ex copain na Kofi Olomide. Mais j'ai la vidéo détailler sexe ya mobe ya ex mobile so biso to lobanini. Maman Ali aza mwasi o lelo oyo faut encourager ye mingi. Maman Ali aza mwasi faut encourager ye mingi. Amoni ba passe mingi na libala wana. Ti aza décision ya ko boya Kofi Olomide parce que ba confondre. Maman Ali anda boya Virambo. Tala triste kana ko choquer ba. Fali. Aza lokona mwana moko abotama na faye moko papa zaki ndoki. Papa na tanga obota bana nyonso. Loka bana wana tout. Oh, ça dit papa Patrick Massidi. Au cas où tu peux pas babunga moi, maman loba. Natiki oloba. Biso ba ndema. Oyebi nini? Bato banyaba bongaka te Kofi a crevé. Ba se pelaraté que signé ya a effacer absence la mort. A effacer. Ça dit bato pe ba bossa na besoin na ba quoi. To ko na banzemo na biso mona multiplier amour multiplication. Comment signer côté? Et puis que franchement, Virambo décevoir Bisso. Quand j'ai dit Bisso, bah t'as maillé. Et puis que Kofi, ça dit Virambo décevoir Bisso.
Mais comment est-ce que Vieux Rambo, ça dit faut comme terre à terre, boy? Non. À combien de contradictions, mon frère? Yoka. Lelo oyo. Fali. Sora lobby. A nuire pena Vieux Rambo bien. Wallahi billahi vient na katana. Ça dit mon Até. Comment tu fallait lobby? Lelo fallait l'équipe Kofi na mbongo, lelo fallait l'équipe Kofi na succès, lelo fallait l'équipe Kofi. Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir, bonsoir chez vous, bonsoir à toutes les personnes qui nous suivent de partout. Merci Nabaindeko Nyoso Balandarabiso, merci à toi, bienvenue Ngoye, dans la réalisation, merci à toi Patrick Ngobi, merci à Pamela 10 Soleil, Moninga ya Aris, Kimongelei, na 001 États-Unis, merci Nabaindeko, Bapé Sarabiso, force de partout. Aujourd'hui, nous avons cette hospitalité, Yambela Bino, parce que Baza Moko ya Bato, Baza Lelo na choc, Balobi Babimana Biso, Baloba, Babimana partout, Baloba, Bagrier, parce que il y a une émission qui a frappé. Oui, Betisi Bangona Banda Kubalobi Bakotikala. Indifférenté, ya ba défendre, ya bango leader parce que Warrior Aza combattant, Warrior Aza Muto ya Bunda Bitumba Atikala Simate. N'habité sous l'impulsion de Kinde, baye na force yo balobela makambo. On était avec Kofi Olomide, nous tenons à rappeler na bato yo balingaka la bonne musique, c'est 24 héritier Watanabe na Dôme de Paris et boye bali soupé que le 7 juin les abongo fait rigole en Belgique et le 19 juillet les a Kofi Olomide hippodrome de Vincennes. Merci na bande connaissance balinga pour soutenir la culture congolaise et surtout na baye oyo bazalaka ba fan ya batute balinga luka kozwa goût du beau, le goût ya musique ya bien ba mélomane ya bonne musique wana bokende beaucoup de concert ya héritier Watanabe, beaucoup de Ferregola, beaucoup de Kofi Olomide, ce qu'il fallait à date un stade de France, Toroya, Torokota Yango. Je suis pas seul, je suis accompagné avec Moko ya Batu, Oyo Aza, Force, il y a musique, il y a Congo, na Combo, il y a Kofax, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir, bonjour, Patrick Massidi. Bonne santé. En tout cas, santé très kitoko. Garçon mora munene bwa na kiti donc en tout cas garçon mora intelligent na linga obengo na bo ya munene za maka mususu bref physiquement na mo gaïtan mais na mutu maye les ali donc en tout cas santé pena ça va et merci à trop na sepela tout temps de salaka après que to sola ma solo mo pena bien bandeko ba otala biso ba osepela makasi. Voilà, bandeko ba otala biso ba osepela makasi lelo to linga to tourner émission oyo to za la base na ba voice to compéto basé en la voice ba vidéo. OK. To bazango na ba vidéo parce que yango eza la référence ya analyse belé to sala. OK. To solo la sur Kofi Olomide émission oyo bino boelobi boleli bo ngana leli pour l'émission. Ya Kofi Olomide. était Betty frappe fort. Non, ngana leli te. D'ailleurs bolobi moi et belépé na ba TikTok na ba panel bo mati de gauche à droite bo discuter bo boleli na komba Kofi Olomide. Non, kolela na komba Kofi te. Mais ce qui mutazoya ko kosa makambo na TV. Ah là. Faut bega batu boya ko lobake non, ça dit mutu azokosa bega na TV. Muta ndeni muta ko beta solo ya yere. En tout cas pona ngai comme eza maloba na yo moyena na se par respect moyena se ngo retirer ngo ezate. Mais pona nga na loba no Warrior à l'élite na émission ya Vieux Rambo. Ça dit Warrior nous on a peut-être na TikTok, ça dit bazoya ka ko ça dit ko rappeler vieux que non quelques années passées lobaki boye. Ça dit les autres ont changé de langage, je sais que comme ko bunga makambo moi yo moko ça dit bazo songi sekala nzela oh là là mais et non kolela bon par rapport à quoi mon frère toya nini obino bo rappeler Kofi Olomide oya lobaka et réalité vérité obino bo loba vérité eza mosusu Patrick Massidi déjà en tout cas la personne mbote pas ya vient nga Baudouin du parlement na se rappeler ko sekana ya mota na personne mbote non toujours ya la personne mbote pas ya Baudouin du parlement na Beauvais le roi des Beauvais ya Baudouin du parlement ba mbote na belé Patrick Bongwele na Beauvais ba mbote no pe ya trop ba mbote belé pas ya Vita Kaluji papa na Deovi ba mbote na belé ça dit mutu nga de tous les temps de tous les jours Cyprien Anzolo gagné bango on est ensemble gagné bango bambote na belé pourquoi pas ya na ngai Zapatero fiston coloqué bambote na yo pe et belé siko zali ça dire oh ya biso ça dire donc ça dire mutu mo ya moté malamu Angelo na forme ya moto sous le kauka Angelo c'est une nzambe ça dire donc nzambe on dirait ça là moi confusion
là tout tourne ça nzamba ninga ça ange mais abosana akitya na sama belé awa Soulé Kauka Angelo na forme à mutu en tout cas un grand respect monsieur Soulé Kauka papa na ngai pona kozonga na question na yo limbisana na bosani pardon nini oyo ko rappeler biso ko faire lobaki o bobenyango abosani makambo eke bino boye papa non via bosani makambo belé nini pona kozonga na émission via ça l'émission bon avant tout côté la mozindo par rapport à ba question dans nango exemple gars mon camarade abosana ki tant azo retraité Fali d'un petit monsieur azo bosana que yembo dans un petit monsieur par rapport à acte noir non to bandango bongo s'il te plaît Patrick Masidi to bandango bongo Patrick Masidi soko moni mutu ya mukolo est-ce que va passer belé na aéroport aux stars ba ba yamba yo ba caméra ezali c'est-à-dire aux se permettre ya kontodiner c'est-à-dire donc ya ko mettre danseuse na on a mis ça batou aux un grand monsieur soko moni mutu répétition danseuse na yo c'est-à-dire azo leka bah m'a excusé aussi mbiye cimenterie aux un grand monsieur frère boso moni mutu na live papa to tangi ba classe so moni mutu na live o bengaka yaya na quartier ayo tika ba papier boka mabango fini yango boki na poubelle parce que eza live mabanga te na lingi désordre te faut en ordre donc bref avant to kota na mozindo pene émission ça dit baba ka belé les gars qui wana ya kokosa ozoya ko luka ko diminuer mutu na makambo yo moko salaka. Oh non, un petit monsieur. Pendant que yo moko makabo sala réseau miso, un petit monsieur. Un grand monsieur. Bref, sur le développement. Nalingato sur l'émission Oyo, ne monte na monsieur Belé. Voilà. To linga plus to ça la analyse moko ezala pena objectif. To banda na yo na vidéo Oyo. Patrick Ngubi, merci na yo. To pesi mbote na Pamela Soleil 10, Alain Salambi to pesi mbote. Rémi, une fois ma topé sur Pembote, Richard Salambi topé simbote. Voilà. To banana. Oyo po yangonde et ça bien. Voilà. Toyoka pena. Toyoka pena oyo salabiso bien. Est-ce que yo okoki ko conspirer na batu balingi vite carrière image ya père na bino ekoya na si. Conspirer comme ça en français ba dovertina loba. C'est-à-dire ko ça li copa. Na bato balingi ba koisa tête ya papa na yo carrière ya papa na yo bazo finga soi disant ba neko na yo mais yo zo conspirer na bango ça bango di kopa yo ko sala non on a quatrième question ngai Kofi Olomide so nazana mutu moko ona yinae mutu moko ona linga kaete ona lukaka liwana ye ona tinda abatu ba luka mabena ye basabota ka musala na ye ba finga ka ba kosela ka ba makambo ba luka ba photo na ye mabe batia so nazana mutu moko bongo ata mona na ye vernga peut-être dans pesa ka mbote pinake ben na ulinga te ba mona bonanga wana conception na pourquoi parce que je suis un vrai mec je suis un mec digne. Je suis pas un petit bonhomme. Voilà. Merci Nayo Kofax, merci Namandeko Touba Olanda Biso na tes réactions Nayo par rapport à voilà, et bienvenue moi une réaction par le téléphone là s'il te plaît. Oh, tout ça ma concurrence à téléphone non, on a tourné d'abord même pas. Voilà, on a tourné d'abord question sur qu'on répondre. En tout cas vraiment et puis qu'elle a recépé la pena, non c'est pas la pena tout sur la pena émission pena bien côté na robunga au rappeler à moi question mais na rectifier le mot via lobby un mec digne c'est-à-dire voilà un vrai monsieur oui hein c'est-à-dire il y a pena c'est-à-dire mutu moi dans la valeur moi il y a bien digne voilà d'accord non c'est bon avant la soga marambo il y a Didi Stone na Fali Ipupa quand côté la soga lobby que non il y a un mec digne voilà. C'est là la dignité donc dépend s'il te plaît audio après tu comprends ça un mec ça dit ça un vrai mec putain de merde ça audio ya King Kester mené ça dit moi mais ça là avant kufa donc ça concurrence à audio s'il te plaît tiens le micro na yo
Tu as pénal le micro. La moko Kofi. Kofi Olomide ou Ankovia. Masa nanga nazoya na ye na pale nanga Adama Badi. Badi go balambele Badi, Adame Badi. Na pesa pe ordre de soki nazate aye awa bolambela ye bosala tout ce que babubino bolingi. Na la kenda na voyage na à l'époque azaki copine nanga. Et ma femme, mon ex, voulait se venger. Elle s'est vengée dans meilleur ami nanga. Kofi Olomide. Après c'est l'obélate. Maintenant en tant que grand prêtre de lui Konzinga, grand prêtre, na suta magam. Divorce direct. En tant que grand prêtre de lui Konzinga, grand prêtre, na suta magam. Divorce direct. Na suta yango gishondo. Voilà. Pardon. Donc, on lui a donné à parler. Les gars qui ont divorcé, donc on fait azouer dans les bandas. Donc, un mec digne. Hein? Un mec digne, c'est-à-dire, on s'est parvenir au Bimana, moi si à mère, c'est-à-dire femme mariée, donc c'est-à-dire moi si au mère, à mino à bala, moi s'endang. Selon qui question mené à ndenga lobby awa. Donc déjà, mon côté na souka côté au vieux rambo lobby, à un mec digne, c'est-à-dire un bon monsieur, côté na pona. Donc exclure en déjà. Stop. S'il te plaît, papa. Pardon, s'il te plaît. Toi qui n'es pas le mec qui dit, ma meilleure amie, non, moi sa meilleure amie, attends, j'ai un vrai mec. Ferena Magali. Fais rigolo à l'obake. Fallait bien moi ciné Magali. Fais rigolo à l'obango. L'histoire nous rappelle encore. Papa, est-ce non. Ah, mon colo moi si mouta loba. L'histoire nous rappelle. Histoire est quoi la vraie frère. Patrick Massidi, nga yeyo, balbaloba ke na rapide. Mais nga na rapide tiens. Mais ba internet, on dit que mission, ba commenter ko fax des fois. Dala nga ba comment plus loin. Yo lo ba ke non ko fax. Azara moi c'est Cyprien Nzolo. Tala niveau. Au moins que ça dit histoire hein, nous t'as rebêté une histoire naïe sans pour autant et dans la vraie. Bref, mon comment il va place. Papa, to bunga pas de fumée, voilà, to bunga par rapport il y a alors déjà audio na tie awa king keser azolela mec digne meilleur ami na ya bimana mwasi na ye. Donc un vrai mec à cause des locaux au vieux rambo salaté selon qui est terminé selon Dieu to qui oyo côté on a ça dit tu vois qu'ils ont déjà un vrai mec si côté que non ennemi na ngai ennemi na ngai comment un moto considéré comme ennemi ko sala na mwana na ye tout et consort tout le monde a ba photo ya Kofi Olomide na Junior Piana na mariage ya maman Amida Chature na Vital Kamere na mariage nani maman Amida Chature mais ça fait na Vital Kamere kasi te akene ko kuna kene ko yemba Fidel Kamera bali mama Amida Kamera na Amida bazala comment Kamera na Amida titongo babala ni te baza mwasi na mobali voilà yo kanga se papa Kofi na répondre na ba question ba ko samba te tuzo bunda pété OK eza question tikanga tana répondre to monaki na libala ya Vital Kamera na mama Amida Kofi Olomide ke na robeta concert vidéo basala vidéo na Junior Piana moi na JB o yina JB basola raté basala ba vidéo asala ba selfie na mama Amida bon Amida ko to ex-femme tout moi pembeli mais bana ya JB Junior Piana basala ba vidéo azo yamba Junior bazo simbana yina JB baloba na raté sikoyo Blana Mosaka azo un orchestre na ye Blana Mosaka o ye ko fe Virambo akangisaka Blanchard Mosaka papa Blana baloba na raté na Mosaka babebana mais yena mwana Mosaka bakomaka ba pire azo iti na orchestre na ye Mosaka lela oh non ça dire ennemi na ngai boye okangisaka na prison mais aussi mwana nango tie na orchestre na yo Mosaka lela alela te alors eza nini ndeko na ngai omoni soki relation ya Fally pour pendant dit les autres déranger vieux Rambo ngana ko rappeler na batu awa et puis na rotia tout le monde en défi. Ce que c'est la photo moko vidéo moko, il y a Fally Ipupa. On a bien les meilleurs artistes congolais de tous les temps avec des preuves. Ce qui photo moko Zali ya mutu. Donc comment il y a Fally na Didi Stone na nganda. Ba olian taba,
baolia makoso babimisa soki video moko ezali to photo ya Fally na Diddy Stone bavai na zoli ya glace ensemble babimisa Fally na Diddy Stone baza ba camarade te bakutanaka na c'est-à-dire d'aba cérémonie moko officielle bakutanaka na cadre moko professionnel. Diddy Stone aza mannequin international, Fally aza artiste international. Comme exemple, tellement que ça dit tellement mingi ba comprendre sur makambo bien frère. Comme exemple, parce que batupé ba tala ngona ba hey mususu ba tala peke comme exemple, pourquoi d'autres signes na moi na teke bongo yoka papa yoka s'il te plaît, comme exemple dernièrement awa ba te kozala na soirée à Vlisco. Diddy Stone aza mannequin ya Vlisco. Fally aza artiste ou aza sponsorisé par Vlisco. Ce qui soirée privée à Vlisco zali. Musique feu bêta. Papa, barozwa ou raté, barozwa ajouté. Barozwa artiste ou bango ba sponsorisé qui est Fally. Ayaki wana comme ça dit artiste oyo Vlisco a sponsorisé Fally abeta wana. Diddy Stone ayaki wana comme mannequin ya Vlisco. Donc bakutani ça dit bakutana na cadre moko professionnel, na milieu moko professionnel. Comme baza deux personnes au ba yebani. Barbeta na karaté que ono zali mbote moko tala koto non aroya wana na ebita benga kai grand frère to benga kende ni bref na ebi autre tonton je sais pas na ebité baroya wana mbote ça va tout avec barotier les maté ex moi na musala ba onte peu importe et ça pour MT mais ça dit barotier les maté ba solo laka e ba beta la maboko boye non fallait ça camarade Diddy Stone te Vieux Rambo azo banga nini tellement Vieux Rambo asala bato ba bébélé ya ba genre wana genre que ndenge ki question retour ba que non c'est-à-dire asala ki question mo ba jemo boya moi bien te pas ya femme na ndako selo ya zo mona combien na Fally c'est-à-dire bazan froid baloba na rasu te selo ya zo ka selo ka que non Fally ba roza mama ali ya to roza Diddy Stone selo ye po ye amesana na ba je wana po ayebi que soki za nga na place wana ça na kosala ndenge wana ndazo banga o Fally za mto ba je wana te Fally c'est un monsieur qui se respecte. Amte ba je wana te. Vieux Rambo atikani ko mona ça dit atikani ko ka mte ma passe ya pamba. Et loso Koffi Olomide ba s'afficher na Kenya. Kenya. Réaction amnesa. Papa bino warrior. Et puis toute vérité n'est pas bonne à dire mais to lobaka ba vérité. Loba no vérité. Koffi Olomide ko s'afficher na Kenya. Peut-être en public boy. Non to mona bangote. Mais na makambo to le ka ya bandia mama bana biso niki menga na bana to consort. Toyebi bato basaka na sima toyebi ba 2000 € oyo tinda makapa ya bana wana bakeni na justice bakeni ko dénoncer que papa n'anga violé papa na ngai to tanga ba komote mais toyebi donc bref Patrick Masidi ngai ko fa tazaka ko solana niki menga est-ce que bobosa na kaki yoka s'il te plaît Sandra Kazadi zaka mwana classe ya bani mwana classe donc bobosa na rappel donc yo bobosa na ke oyoka audio na pesi mbote c'est-à-dire ndonanga moi c'est alingaka mingi mon amour de sœur Karine Mokonzi la baronne na pesi mbote toyoka pe audio ya mama Rifa azoya ko yebisa Karine ke niki azana zemi ya solo bazongana boye OK na okaka boye toyoka audio Karine Rifa mama Rifa na Londres donc bref wana kutu faux débat alors poto zonga bien na audio cheki wana maloba ya Fally lobaki ke non ngati mona na ngai asangana na boye situation ya Fally ipupa na makambo zo leka ya Koffi Olomide Balbala nanga très bien. Et ça différent. Je m'explique. Explique-toi. Balbala nanga très bien. Et ça ndenge moroté. Nandenge explique biso. Yoka ngai papa yoka ngai. Fally loba na rondi matin moi nanga moi si c'est comme moi na yo, ça dit moi na ngai asangana na bato bazolinga ba boma ngai quoi. Ba nuire. Ngana ko informer au boye. Omoni kaya ma ça dit kaya Fally pupa. Tu es bien salama basalaka ba marche awana poto pona lukako détruire Fally pupa basalaka ko sa ba live matin midi soir ko finga Fally Keina zala ko s'associer na batu wana ngana solo na Keina s'associer na nani par exemple papa na batu nyoso basara to à l'époque balianza to et consort ngana solo na nani Keina ko s'associer to batu banogo luka ba sana inter Keina azala ko solo ba na privé ça dit ko réconforter batu wana plus loin Keina comme na niveau européen ça lianza cadeau après ça lianza cadeau ya joking ensemble à joking pour lianza ça dit à l'époque il y a ko finga Fally pupa ngana solo na niki menga ba solo na benga na téléphone
Kofax yo ta papa le ka bana ndenge nini ozo traumatiser bana no na ba live bazo finga bana na yo nefsi bongo sikoyo mwana na ngai ndenge ni fa ke ko pesa lianza oya finga je te dis histoire fait nikimenga na France awa ndenge nini fo nikimenga nani mwana na ngai keina akende ko pesa lianza oya finga ka papa na ye matin midi soir na bandeko na ye apese yo pardon apesa ye cadeau ya joking nikimenga je mata parler azanga réponse Kofax omoni bana ngo bazala bandenge na bango moko boye et ça différent na ka ya Kofi ezake fali bazala besoin de ma Kofi te OK fali la tokene pas qui me fait une question s'il te plaît ndenge nini pe na kati na cadre ya fali to mona pe ba transfert ba 10 000 € par Didi Stone exacté na mokilo to zaka yo moka ndolo te pesa na privé il y a transfert à 10 000 €. Pesa na privé zate mais ngai Kofax na ko lukolo na YouTube na ngai ko officiel be mission na sala sur makambo wana ya ba mbongo oyo bana ba zaye ko swa saka to zala bo ngana saka to na pesi mbote to zala na bo dio ya keina metotiate par respect moi Dieu m'attend parler au moins que dossier on a coup et ça dossier on a maîtrisera bien parce que ça dit j'étais dedans nazala ki wana donc et ça dit makambo ya Didi Stone na Kofi na makambo eleka ya Kenya na Fali et ça ndenge moroté Didi Stone c'est vrai aza ko apparaître na Fali bazo kuta na ba milieu professionnel Fali alukara mabe ya Kofi te Fali atila jamais reçu l'émission moropo ça dit a clasher Kofi Fali atinda muta finga Kofi te Fali azo luka ko ma Kofi te par contre bana ya Fali bazale ko s'associer na bato yo na bato bakena ko la Fali ba marche bana ya Fali s'associer na mama na bango pona ko kosela papa na bango zemi eza ndenge mokote pire du mal écriama pona nani Jaël azwaka moto makasi pona nani après talinga na ya pire du mal te Jaël na tanga kombo Jaël ko za moto na nini na poto bako finga visa yela wani soka yela nini ouais Jaël invité na ba arena na to rani ba live de mandolo belani Jaël show en tout cas na mona ba live na azalé ko régler si azalé ko régler ex copain na ye Kofi Olomide oh là là mais Jaël a dû détailler sexe ya mobile ex mobile so biso to lobanini papa na yo côté Jaël azaka obimana Kofi Olomide fala azalaka ke ngana to ibana kala oui ebi ke ngana to zana mwa lien familial mo to bananga na yebi papa Kofax na lelo mwana musala na yo azo finga nga soit mutu ayaka pembeni na yo azo finga nga azo détailler ngolo bi ba sexe na nga yo tanke yaya na ye réaction ezani azo détailler ba sexe na yo ngana zalaka na relation na bino bozala na yango Jaël cho ayebisa mokili mbaka ko faza ki ex na ye ayaka ko finga ayaka ko ya omene yaya na ye Jaël yone yaya na ye Jaël fallait zaki yaya Jaël hormis to chena boulot yaya na ye aya ne be poto aya na ye poto réaction fallait ndo zani donc tant yazo détailler ba sexe ya Kofi Olomide nde olobi non mais zaki makambo tala ifali te eza makambo tala fali te voilà toko ta des invités papa eza makambo tala fali te ko yo mutu non pardon ça dit yo mutu ozoya masidi ça dit yo mutu ozoya ça dit ko clasher peut-être ex copain na yo so ngana osala nini maka ça dit bolingo na bino côté bolingana ngana zala te ngana osala nini ozali konza famille donc ngana yo kota na makambo bino pesa ngwa likonza famille ngana pesa fali comme likonza famille wana fe na ngana ala likonza famille non to confondre makambo omoni bato nyonso ba yako loba na kombo afali OK ça dit fali abenga mutute fali a contactera mutute ke yako lobela na kombo na ngai ça dit mututu ayaka na ye ça dit volontaire aza na ye alors makambo na ndenge na ye osomona pati masidi ça dit ba de remeskize ndeko mo aza na plateau à sexinga na pesi mbote ndeko mo aza na plateau donc bref ça dit mutu na mutu ayaka loba makambo ndenge alingi fali azalaka sima chroniqueur moko te pour bref poto tant to aka iyo arena ba constater que ba invité na ye ba créer ba désolé na réseaux sociaux lettre bimakas après lettre wana c'est-à-dire d'après Sembo TV nanga il dit ba dia ta directeur c'est-à-dire respect mbote belé à ça tout vidéo mo pour hôtel la ba blog genre wana fallait dans derrière ma finger wana ya pa mbaté mais Kofax et monsieur bien mobimba mais pourquoi ba ta faire ba agir te ka bino nde bozo émission ya Kofi Olomide pour boyer sur makamba Kofi Olomide parce que l'émission wana ngana yo to yebi ke et yo ndo yebi akosi makambu
na kombo Fali asala ke mission wana na but ya dénigrer 3 personnes Maman Lia Didi Stone bon Didi Stone tellement pembeni moi mais Maman Lia na Fali Maman Lia wapi quand on dit que Maman Lia a sondé na kin pendant 15 ans or c'est faux et c'est faux réalité c'est faux et elle m'a le coup vécu na papa définition définition vérité za kanini vécu yo vivre en hauteur na vivre en hauteur mais ce qu'on est les autres bagages papa mais tout mona ba vidéo Maman Lia na aéroport pendant que fait qui embargo na kin na rapototé Maman Lia allait toujours au kende kin kota la chaque vacances Maman Lia allait ko vendre la poto a po abokola bana batanga awa Maman Ali aza mwasi o lelo oyo faut encourager ye mingi. Maman Ali aza mwasi faut encourager ye mingi. Amoni ba passe mingi na libala wana. Ti aza décision ya ko boya Koffi Olomide parce que ba confondre. Maman Ali anda boya Virambo. Maman Ali na ba décision na bango. Non, Maman Ali amuta boya Virambo. Tazala te na ba décision na bango. Na informer yo. Informer biso. Moni à partir ya Nzembo yo moni époque au Virambo ayembaki Alidor. Alio loba kinanga na la te bolingo nanga ezali c'est dit Maman Ali aboya ki déjà wana asala Nzembo wana pona ko senga Maman Ali pardon je te dis la vérité Maman Ali c'est dit Maman Ali mutu aboya d'accord corriger même ba penser Maman Ali mutu aboya Virambo Maman Ali mutu aboya ye Maman Ali aboya ye okolo batata selon yo te mais olo ba pena bongo ya véracité Mama si abotola Maman Ali libala te Maman Ali mutu aboya mobali Mama si asuna ye tango bon to son ngana ba dire ya Virambo ke moi si asundolanga pendant 15 ans même si nebi ka kosaki na ye mais to son ngana wana ke moi si asundolanga pendant 15 ans mobalo yo lingaka papa ba na yo azala mbago ya potote yo vanda na poto asali peut-être 15 ans de bana ke voilà moyen voyager zate yo kota la été so yo mo sa to c'est ka boyo c'est ka sundoli yo c'est ka boxio déjà Maman Ali muta boya ye Maman Ali anyoka ma mingi na libala. Si tu zonka na ba dire ya yemo Virambo. C'est clair. Moi si o lingara mingi. Ça dit au moins que n'est pas na ezate. Atiki yo pendant 15 ans à hôtel hôtel. Papa me bolingo yate aboyi yo déjà. Tellement c'est que Olivier. C'est-à-dire il était fou amoureux de Maman Ali ce qui est normal. Ce qui est normal, bien sûr. Trop condamné. Oui, Yangoana, homme à femme. Voilà. Yangoana, va continuer car ma mère Ali, ça dit, il fait un baya qui n'est déjà. Maman Ali, a moi si mon photo encouragé. Il y aura ming na libala wana. Non. Je voulais ça kalala. Madame makalalaka. Mais moi na kala. Pena sensé. Bon le baté que moi na oyo on a dédicace qui na Gambela oana bébé na nga na utalo bana na Joe Matope neveu ya Kulu Matope c'est bien ça non c'est ma soeur il on a eu 4-5-6 ans beaucoup de choses se sont passées l'eau a coulé sous le pont mentalement socialement culturellement ce n'est peut-être plus la même personne mais c'est toujours moi là. C'est-à-dire, comme il a moi, loba, comme il a moi, ma fréquentation, comme il a moi, batunaï, melaka, comme une grande fille. Peut-être, elle va ça, la ralova, éviter le passé. Quand il s'agit de Koffi Olomide, surtout quand les gens m'ont quand même abé, ça l'assembleur, mais au fond de bayebi. Mais, à moi, là, et, na mona ki na ndoto ki ba na ngai, baneno, pas mon tout, na so na mano tanga yo, et ça m'a bé. En tout cas, bao ba emi ke bako. Ngana idée na ngai ki bamunde ba oya bazunga na zo na makolo ti na podium ya Kodo Université parce que ça fait 15 ans, 14 ans, je sais plus compter. 15 ans que na yema li sosouté. Donc voilà. Voilà. On va commenter là-dessus. En tout cas, moi na kala azalakate hein, Didi Stone ata mwana na ye. Ata mwana biso so yebi bolingo yo, Virambo azalaka nango. Pas Didi Stone. Avant na commenter, nga na ko pengde molo, en tout cas selon nga na moi dernier temps oyo, nga na sali moi analyse moi na monique na via Virambo. Azana 3 personnes au Virambo. Alinga ki makasi ma perdra bango. Le la perdra bango, c'est-à-dire azo ko vivre sans bango te. Non. Didi Stone, c'est qui est normal. C'est qui est normal. Maman Lia, oui, sa femme. Fali Poupa. Je m'explique.
je m'explique. On comprend, on mélange. Dans la vie actuelle, il y a Virambo. C'est depuis à moi 5, ça dit 5 ans pas, ça dit 5 ans, ça dit 5 derniers temps, on y a au moment que Virambo a commencé à retourner tout autour, il y a Fali, Maman Lia, Didi Stone. Soit Azui a utilisé Banane Moussous Oyo pendant que Azarabia Didi Stone a Sundolaka a utilisé Bango Pona. C'est-à-dire a utilisé Bango Pona. A utilisé Bango Pona. A utilisé Bango Pona à nuire. Didi Stone, soit Azui, Mama Si, ba photo, ba bise na réseaux sociaux Pona. Maman Lia, heure ramte ma passe, soit à qui recommence à faire rigoler Oyo à Tonga kana privé. Est-ce que ça, Maman Lia, après ça, fallait monter ma passe. C'est-à-dire, on modifie à Virambo actuellement. Et là, tout autour, il y a Fali, Didi Stone, Maman Lia. S'il vous plaît. Est-ce que ça, Kofolo Midena Zogisa, Maman Lia, monter ma passe? To Maman Lia ne a Lukaka yo qui sa monté ma passe pas Kofolo Midé. Tout le monde a yango à l'occurrence il y a concert il y a eu arena. Comment imaginez-vous vous permettre s'il vous plaît na bateau ne soba linga rafali pour pas moi na musala na zo beta concert yo qui va na force ozo kumisa. Par exemple ça ko se rabi c'est moi na musala na ndeni ex moi na musala na ye ah o lobi bien ex moi na musala na ye moko fali pour pas ko honorer ta chaîne VIP a me laisser champagne en étant fali mo patron na concert. Fallait me inviter Maman Lia na concert. Moi là to lobi ki a yenem dagene ko yo ki sa Kofolo Midé muté ma passe mais Kofolo Midé il vit sa vie pour réseaux sociaux et sa vie ba mi balé baza ba artiste. Voilà. Donc bref, on a y pensé nanga, analyse nanga, yango wana. Donc vie à Virambo et comme ça dit il va retourner tout autour il y a 3 personnes wana. Donc pour na kozonga na toujours na audio ti wana pour na to évoluer bien la question. Alors Virambo alingara Didi Stone mingi. Didi Stone amona ba passer maman na mona ya libala. Didi Stone amona konyo koma ya mama na ye na ndako ya libala. Didi Stone ayo komona ti mutu azalaki mwana musala to c'est-à-dire chanteuse et orchestre papa ayo kokoma madame. Osomona pona bango c'est pona ye le la papa arabesa bango. C'est non Didi Stone par rapport à l'analyse d'angaye. Donc basala makambo na bango bakanda na bango entre papa na mwana mais ngana ko souhaiter c'est que un jour kimia ezonga entre grand mopa ou na Didi Stone pour papa kala ça la raté papa kala ça la raté mwana kala pas ça raté ngana souhaiter c'est que kimia ezonga entre bango donc voilà to que ce audio yo parce que le to beto sur la plus na audio to me un peu ko éclairer lanterne place ezali on peut le long boquer ça on peut bolata orange bolata ni c'est sur les autres mais le long ça dit so bosi bango banga ko ba ko ça les pas ya ko c'est pas ya ouais papa ouais et comme bon dit pardon c'est là pardon yo bien yo bien auto 600 histoire va changer quand même ça s'il vous plaît non ça de mutako ça trop comment toujours corriger toujours na toujours corriger le lot ba vocal ba intervention comment non pour ça la qui fit non c'est-à-dire toujours vivre quand on a un mensonge dans le bagui et ça bien tout petit qu'à la mbende dans le puta vérité est telengala vérité n'est tout faut vendre dans la kitty nettoyer ça gros mensonge ça de bangaka c'est que le moto a zéro gars tali papa a comme là ta moi cravate non ce n'est pas bon il y a des gens au parce que là au foot à bango na mututé na ville à bango moluba net Koffi Olomide bien monter patron président mais il y a des gens où ils ont bien votre presse pour vous boyer. Voilà. Pourquoi ça biso? Il y a un robin à papa banane. Parce que vous avez accès musique. Vous avez commencé musicien c'est papa banane à papa banane. Vieux. À la robin vieux. Tout le temps à papa sima. Pour voilà maloba fait beaucoup lié moko na vie na ngai mwana mobali kaka moko na lana mbetu moko na butu ça dit donc c'est frotana nga na mbetu na tongo to lamuki na tongo to lamuki ça dit ye mutu asali mbetu asali petit déjeuner azala robenga papa banani ye moko mtaso mutalobi wana azala robenga vieux c'est que ça dit azali na se ya papa Wemba à l'époque ye moko est-ce que a reconnaître maman papa Wemba sala pour la carrière na ye parce que Wemba avant Koufa le monsieur sur le ban audio a porté par Wemba plainte. Le monsieur était l'artiste. Peu importe, d'accord. Virambo, ça dit Yemoko a même papa Wemba la justice. Est-ce que
abosana bolambo Wemba ça na carrière na ye est-ce que ça dit abosana ki non a comment le musicien pour papa Wemba yé soka lingi bazala reconnaissant envers yé est-ce que yé borazala ça dit azala na moteur malem avec papa Wemba mutu a commissaire musicien papa na ngai tu me constater fali pour la carrière na ye abenga président ka mutu moko Viramboti yona fali après batala la temps malamora ye moi j'ai président oui ça dit après tala la temps aye quartier latin selon va dire Virambo OK ça dit voilà donc fallait quartier latin maman comme ou akoma lelo parce que fali pour passer à wangana qui président ya Kofi Olomide fali ça l'émission pour le baké non ngai ça dit Virambo afuta ngate azala leader na ngate par contre yé moko kumta lo bawana awangana nioso papa Wemba salela ye akena na Wemba tina justice oh papa omoni makambo yo omoni ngana lobelo moko ezaka po kongola bo sala makambu noki omoni Virambo aza exemple mo ya bien te pona batu balanda côté musique bravo grand prêtre banzembo loka ba gros bébé ça dit le coup de foudre nanga matin midi soir gros bébé. Moi, du côté musique, un grand respect pour ça dit côté musique. Mais côté ça qui bon moto boy, ça dit ma vie pena boy. As exemple était. Makambo yé azo le la lelo oyo. Tellement mesana ko za la victime. A mesana ka ko ya ke non ngai boy. Et ça makambo yé mo ka sala batu. Comment est-ce que non yé moko a traité papa Wemba mabe pendant que Wemba comme c'est un musicien. Lelo oyo ça dit oyo le baké non, bato ba leka ça dit bato ba benga président ka soki mbala moko na vie, soki neni tu e consort wana. Donc genre que ba fali bato ba leka pa na ye ça dit ba bosanara ko rappeler bango que non ça yo leka pa intel ozalaka mona musala mutentel respect ya respectaka papa Wemba reconnaissance wana ça est-ce que ya zalaka ngaba papa Wemba oh Patrick Masidi et loko dingi ba sala te ko sala ngo pe moninga te yo kaka s'il te plaît omoni fali pupa fali aza lokola mwana oyo abotami na famille moko papa na banga zaki ndoki tala truc c'est kana ko choquer bato fali aza lokola mwana moko abotama na famille moko papa zaki ndoki papa na tango abota bana nyonso aloka bana wana tout ça dit papa Patrick Masidi ko katanga te po ba bunga moi maman oloba natiki oloba biso ba bantu na so eza ko corriger voilà to signaler ba émission ba propos tenezo engagé ngai mais to za biso émission za pour uniformiser communauté voilà biso ba bantu toyebi ke kindoki pe zalaka toyebi ke sali ba père mosusu o mona boti sali père mo muta ba science aboti bana mais a sacrifier ba venir bana wana chez ba bantu ezalaka frère ezalaka donc fallait que le mwana moko abotama na famille moko papa moko azala ndoki c'est-à-dire aloka bana ne tout abota ye mutazo bangela mwana yo kanga s'il te plaît étoile mwana na ye papa oza ba anecdote yo kanga s'il te plaît bat bozo na TikTok c'est-à-dire fallait que le mwana moko abotama na famille moko papa azala ndoki parce que papa wana a sacrifié bana ne nyoso c'est-à-dire bana tout na famille wana muta bonga zala te c'est que nzambe na bolingo na ye habité na famille oyo fona tombola ta mutu moko papa o ndoki fona suki sa ye à travers mwana moko c'est nzamba sala fiko fion ya bato tout ba lega na famille musicale wana apona fali pour batombola ye yebisa ngai na famille musicale o fali abotama musicien nini c'est quoi sala ta katika sa mfali asali azate yo pona le soleil lorote Masidi autant na efasi ko za journaliste ozali oza pena na les gens ça mayele soleil wanga asali nini par rapport à fali pona yo débat asali le côté Suzuki asala rien et le côté on a eu Sam Chito Sala. Et l'autre côté. Académie Ninge Salama. Papa, ça fait l'autre côté. Rien. Académie Masali, basora moi à lire. Académie Maza, premier groupe congolais, international. Oui, basala moi pas. Mais, comme à un niveau, fallait comme la tête, tu es conscient, frère. Donc, bref, la famille musicale, ouana, ils ont moi à mon côté, où la salle marambo fallait saler. Attends-moi, attends-moi un tiers à zate. Donc, nous avons na bolingo na ye. Pour la papa wana ke non ata ofrena ba vie bana nyoso mais ngana nzambe na tombola kaka mwana moko na famille wana o mwana wana akosala makambo yo salaki na oyo salate na roboma ote okozala vivant okomona élévation ya mwana wana fala ko chaka mwana moya bongo abima na famille musicale moko oyo bat babimaka te sali mutasala ka succès mataye moko solo azate il est le seul ressortissant à quartier latin oyo a commencé à commis wana par contre papa le rôle à Ranson. Abota bana ne apambola bana.
tobina Mado Fabregas. Et Richard Tanabe, tokende le 24 la Dôme de Paris, Moutounanga Goga Wata plus. Tokende le 24 la Dôme de Paris. Faire ego la peine à Ngambouné. Bakine ING. Aussi nani la Coste épée à Bundara naye. Osomona. Ça dit au monde que ça dit baza mo ebele. Ça dit bazo bunda. Mais par contre, famille musicale. Il a fallu Poupa, papa aloka bana nyoso. Moni récit a fallu Poupa. Mambozo le récit il a fallu Poupa. Ça dit Nzambe. Papa vraiment ba yebi na bango. Nzambe atombola fali voilà qui ça papa na bango ya musique ke non moni ata yo freda ba via bana tout mais ngai na pona mwana oyo atomba mazala fali aza élu de Dieu. Oui mais si biso ke makambo o fali sali pardon moni fali sera zara élu de Dieu à soloté mais les anga ko maninga comme le lobo été fali ça pena ça dire mwana nzambe pena pona yo ozala ndongo zawana yo ozala ndongo zawana. Est-ce que il y a un stade de martyr à fallait inviter qui va VIP bela musique. Moutaloba ngezaka lokwa kanza. Ma parenthèse kaka. Mais ba sundola iba yate hein. Lokwa kanza loba, ça dit parenthèse kaka loba. To kota na loge boy to vanda ngana fani, ça dit ngana fani la kuti avandi atie mutu na se. Alobi ah vie, yomoka mutoye na ba vie tu na inviter qui. Ça dit yomoka mutoye. Ça dit lokwa kanza, te na ibite ba ta kombote. Velo koloba ça y na okela ke na mawa na moni ke te musique a kongo to linganité alobi ah vie yo moka muto ye mais eza rien to mata to yemba boye to banda boye ngana yo après 5 minutes okiti ngana continuer ndulu na ba na maram na ngai donc fali aza mwana nzambe omoni vie rambo en tout cas sincèrement azo perdre temps à pamba ya luka. C'est-à-dire guerre azo ke non fali parce que guerre ke non fali ezo rabaisser ezo bambaye les lovier rambo azo le faire batu ke non fali azalaki plus danseur que chanteur na quartier latin. Oya mais sinon fali pour pas lobela biso voilà fali pour pas lobela biso vaut mieux un traître que un ingrat. Oya osala pa ko folo midi aza traître toi ingrat fali à trahir Kofi na nini. Fali aza traître pas comme ça, aza ingrat pas Kofi na nini. Fali pour pas la émission ni nyoso. Tout le monde malobate, tout à la peine à dire honnête clair na maramo to mona. Fali pour pas. Ils ont une émission de Morota Sala oyo awangana quartier latin. Ils ont une émission Morota Sala oyo ba l'émission de la Belgique alobake ya uta de auta na talala. Je suis passé par là. Il y a la musique de colle format. Abanda musique, ba tous les gars banda musique. Abanda musique, il y a une bandelle, ça bandelle, batala la tête et consort. Après, avec le canal quartier d'attaque commis à commis. Alors, je suis passé par là, dans le canal quartier d'attaque, fallait banda musique la quartier d'attaque. Pour preuve, Kofi a tina batba ke Luka, ça dit pas que Luka là yé, la route on peut la zone en moi. A tina batba ke Luka là yé, chanteur ayé mbara bien. A tina batba ke ça dit pas que Luka là moi la mona nda comme la biberon ayana formé pas au moyemba. A tina batba donc a tina batba donc atina batba ke rolukela ye c'est-à-dire chanteur moro oyo ayembaka bien déjà za bogara binaka bien ayaka la ba Patrick Ngubi mais le là voilà très bien les très papa est-ce que relation ya fallait Poupa na camarade na ye Patrick Ngubi est-ce que ngai pena ko fax na yebité na mona bango tesika bazaka non na mona bango tesika bazaka na bandal na zalaka pété série wana na koteli lobana ngai pona nini. Bien dit. Vous avez non, c'est le banangate. Et ça, le rôle là, parenthèse, tout n'a pas une émission, moro, fali, n'a le collé. Ça dit, n'a le collé, viens n'a pour par contre, n'a le collé, ton azonga kinto, t'as osé trop, n'a pas essayé mbote NL, viens n'a chilungu. Mais, parce que ba camarade n'a fali. C'est ba koutali, ba pesa n'a mbote moro boye, papa, sali boye, c'est que ba mastanding wana. C'est pas un problème. Pour na boye boye, n'a le banangai pour na nini. Ngana Kofax chroniqueur, je soutiens la musique de Fali Poupa. Donc, la relation privée a fallu ma camarade Nayo et Kezongi, n'etalingate. Donc, bref, Fali Poupa, tant que Kofax n'est pas de Luka Fali, Tina ba teba ke Luka laye, moi na moro à la primaire, tout le monde a moro mais la belle maman, aya a on a formé na comme ça dit na la qui c'est ko yemba non.
atina ki badwa ke rolukela ye chanteur moko ayembaka bien déjà. Donc fallait abandaki musique na ye dans la quartier bien kobina bien depuis na quartier déjà. Musique amateur. Musique amateur wana yango esalaki ntango ya quartier latin ayembi Kofi Asepeli abini Kofi Asepeli. Donc fallait aya quartier latin te que non c'est-à-dire aye wana bazola ki saye bayembaka boye babina boye non. Aya déjà fallait yango Kofi abenga ye Anelka les transferts les plus chers. Moi parenthèse de pas comprendre bien. To Vierambo faut le belaka batu bien que yondo luka fali. Fali aloba boye obi a luka faire après. Mais atindaka papa atindaka batu ba ke lukesh, c'est-à-dire et ba lukesh chanter mo yemba bien. Ba il est fali. Amoni fali non. Papa tout luka. Parce que atindaka Eric Touti. Bon, on en a habité. Oyebité. Na rochela ngo awa mais faute de temps na zolo bango awa. Kofi atine Eric Touti ya ke ne rolukela ye chanteur mo yemba bien. Abina kabia za bogar chanteur moko za question mark parce que Eric Ake ayelie fali amoni que non en tout cas dans son luka azana ba critère oyo ça y est parce que ba bien asa pe bogar asa ba pe bien azo bina pe bien ye pena c'est bon ya nga benga ye les Anelka les transferts les plus chers voilà Kofax toga audio suka vidéo suka dernière vidéo après ton cité la biso mais avant tu pardon ma vente au Congo, c'est pas comprendre bien que fallait pour au moins il fallait qu'on va dire na ye na ba émission mo fallait à sala loba et ça une émission mo sala loba tant ça ko la bandal a fallait qu'on calculer plus wenge a calculer même pas quartier là les bozongeli wenge mais fallait que manquer ba faire wenge te mais les bozongeli wenge bolombo loba wa yo na bi dino ba wa bi fallait kala ko le kala wenge te a calculer mais fallait les kala wenge non ça nini koloba ke ko calculer ça dit ko linga wenge fallait lo bango toujours ba pese ba gwa musique ba jibe ba wer alo bango toujours donc adala ko viser mingi ça dit ko tu wenge kutu fallait tikala ko rêver musique à quartier la tête tango ba ke ba zié ba ça dit ba ke na ekuna ye mo loba tango ko ti quartier la tête na ko comprendre que à part wenge ça dit Vierambo pe azape souka na grand prêtre na musique voilà alo bango ye moko donc Vierambo, c'est-à-dire, alors makambo on dirait que fali ayaka, c'est-à-dire pleurnichard moroboé, ayeko luga musala, nazuyo, bozalaka kawana, yembaka, voilà, oyebi ko yembate, ba yembaka boya binaka boye. Non, fali ayaka, c'est déjà fali poupa. Ayembaka binaka bien. Yango ko sa bengaka ye les transferts les plus chers à Nelka. Après ça vie Faustin Jata sogina nywana ba mbongo pona fala ko ta carte latin. Soki fala ba ye logoté. Kofi a appelé ça vie Faustin mbongo té. Voilà, donc dernière vidéo comme ça. Franchement, on a habité hein. Cambodge, faut me courir ba tchétché de ba première te ba bill la bas première te bien mbula newa webinin bato ba nyaba bo makate Kofi a crevé ba se pelaraté que signé ya a effacer absence la mort a effacer. C'est-à-dire, tu peux avoir besoin de quoi. Tu comprends la bandine, mon ami, multiplier, amour, multiplication. Comment signer au côté? On a ma catine, mon cocoli, un toile d'état. Comment la bon aussi, quoi? C'est loin là que, mon tout le monde va y aller dans cette, bien, et si là, on a perdu les arts révolus. C'est-à-dire, pour le réaliser, quand tu as tes alliés, refondé dans cette bien si là on a perdu les arts révolus c'est-à-dire on a ma catine mon cocoli un toile d'état comment la bon aussi quoi c'est loin là que mon tout le monde va y aller dans cette bien et si là on a perdu les arts révolus c'est-à-dire pour le réaliser quartier dans tes alliés refondé et commander mon sous up to date. Voilà, merci. Na Alain Salambi, merci na bandeko no sobata la biso, merci na Apo Mayala menor de la SAP, merci aussi également na bayenyo so ba soutenir biso na Mbandaka na Butembo Aris Kimbongi la topesi mbote depuis 001 Aris tozoyoka tozobeta tozola mais voilà quoi. Alain Salambi l'esprit ou l'espiritas Junior Botas na Belgique, Valdel Juliamba depuis plus 44 Topession Mbote Valde Juliamba na bandeko na so balingaka biso bo partager émission oyo poeza ya biso émission ekokana na ba propos tout auto loba awa
ils ont engagé Mouto Zoloba. Biso toza pona ko sangisa communauté kolobela. Merci na maître Cissé, merci na bandeko nyoso balingaka biso, Patrick Ngobi Mangasa, merci beaucoup. Voilà, Kofax. Dernière vidéo on a poto kabwana biso là. Voilà, il n'y a pas de souci. Et puis le mot on a chanteur dans quartier latin, ça dit nous devons avoir danser. Si vous n'avez pas audio moro boye, ça dit ils ont émission au yemoro mamazoloba. Azo c'est la pour meilleur chanteur à Congo dans quartier latin. Et puis que franchement vraiment décevoir biso hein. Quand j'ai dit biso batama yele. Et puis que Kofi ça dit vraiment décevoir biso. Mais comment est-ce que vraiment ça dit faut comme terre à terre boy. Non. A comme une contradiction maloba yemo mon frère. Yoka. Chanteur du Congo, Azali Kofité, parce que le meilleur chanteur du Congo, Azali Kofité, Ali musicien Kofi. Il fallait il peut pas DiCaprio. Et nous avons vraiment essayé quoi. Donc ils ont vraiment rare. Ils ont vraiment rare. Le meilleur chanteur du Congo, on a mis tout toujours bangana yo, on a lobby en côté. Ils allaient ba expert. Ah ba voix autorisée, ba tu ba poni. Donc on a fier quoi que fallait pour pas le meilleur chanteur du Congo. Et l'ingo le ba que ça va, ils ont été là. Tu vas commenter en andao. Époque na bino des arts révolus. Qu'est-ce que peut se pengler makasi ya mwana? Époque ba bena bino Congo. Les arts révolus ba comment ba ikia. Ya on a bisco boye. Ba première dame. Ba tu sikoyo. Ba tu na commenter, ba commenter maloba ya yemo to ngazoloba, ya kala na ya lelo. Époque des arts révolus. Les arts révolus. Voilà, ba commenter. Alors est-ce que Virambo a commis qu'on se contredire ma casse yemoko pona nini? Moni à force sur le cas que diminuer fallait pour pas. Ça dit faire de beau sanake, à ça qu'on s'affoncer yemoko. À force, il y a le cas que rabaisser fallait. Virambo, à ça qu'on m'a ridicule yemon ami sabatou. Pona nini? Moni eno à ça non ma casse en faire fallait pour pas. Et ça c'est mon ridicule. Na lo baka boye, lo na ye pona qu'on a diminué na lo ba boye. Ta niveau Virambo se rabaisser pas mami il est na RTNC. Batuna Virambo marambo ya ba disque d'or certifié. Zéro fala ba disque d'or certifié. Virambo atanga na poto nenga yebisa biso. Atanga na poto na Université Bordeaux. Mais à poto mona ko moi flou, moi parenthèse na émission parcours abeta lisolo ka kotara libala na Suisse. Pour début de bref, akenda libala na Suisse. Yembo comme taloba na émission parcours akotara libala na Suisse. Surtout comme moi sikoyo atanga na Suisse to na Bordeaux. Ko yeba loba ke non akotara libala na Suisse. Après ce que tu mets tout dans la Bordeaux de la Suisse, pour la Suisse de Mario, il y a mon loba. Bref, tel un niveau Virambo se rabaissa. Ma mamie il est là quelques années, une ou deux ans par ça. Tous les membres disent qu'ils doivent certifier. Au falloir te roseba. Oh non, série Nabiso. Ça dit ma rambouane ça l'a raté. Snap et ça dit et ça l'amica Léo Lelo Awa. Ba collègue nanga ba grand le rôle nanga. Ba ça va dire qu'ils doivent certifier na Snap T. Donc Michael Jackson kutu o yare faramona raiso ndenge nini. Azali ce doit certifier na Snap. Youssou atanga pe comme Youssou Ndour émission yango. Azana disque d'or certifié na Snap. C'est tout le monde à force de le ko boya disque d'or certifié à Fali. C'est-à-dire de musique bena vie terre à terre. Ozo boya likambu, otangi pena batu oyo ça dit pona yo bango pe baswate comme yo baswate men ndoka ba Youssou Ndour ba disque d'or certifié na Snap. Abima ridicule. Au Snap et ça lobby awa. Or Snap, ça dit bon moro ya kala na Michael Jackson a soit disque d'or certifié. Et ça pour le baboyer. Virambo en tout cas aux les gens de la musique en Boga Nabiso. Il est temps au paiement. Virambo yoka s'il te plaît rokatangate. Virambo au bunda bitumba na bato belé la musique. Au beta pour faire la rasuka na bagarre. Voilà. Virambo ça dit au bunda bitumba au beta. Yeti po nanga Virambo a beta ba wera, a beta ba jibe. Beta banyoka longo. Non, papa. Ça dit, non, la musique, papa, ba guerre, la musique, ba salawana. Virambo, a beta ba wera, a beta ba jibe, a beta banyoka longo. On n'a comparé jamais, ça dit, carrière, il y a Kofi Olomide na wera son. Virambo, ça dit, ça largement supérieur. On comparé bête carrière, il a fallu pour pendant Kofi Olomide. 26 albums. Et là, il y a comme 27e album. Il fallait faire comme il fallait attendre record man.
et puis Cristiano Ronaldo tanga Real hein c'est-à-dire babi oyo Raoul Atiaka peut-être exemple na 100 matchs la Ligue des Champions Cristiano peut-être Atiango na 60 matchs fallait rendre ngwana âge na bosani voilà bref on a rozonga na mamzo loba Vierambo au bagara bitumba ya danger c'est-à-dire au bunda pena bitumba au beta mais vieux en tout cas comprendre que bitumba na fali a beti yo fali a koisi yo faut comprendre yango yo kanga s'il te plaît bitumba kofi ke bitumba musique faut comprendre que lelo oyo c'est des temps de fali a za punition c'est-à-dire fali pour pas a za punition on nzamba nzamba pesi yo au ça ba tu m'appelles trop dans la musique on nyonga ba tout trop yango nzamba tombola fali pour fali c'est-à-dire à corriger de yo ala kisayo ke moni ba be au sala batu kaka mwana c'est-à-dire et kaka petit na yo kaka na tomboli à corriger yo yeba yango bati ma fille moni lelo oyo fali sera lobby à nuire pena Vierambo bien wallahi billahi vient na katana c'est-à-dire mo sisa moto ate on dit fali lobby ate lelo fali l'équipe kofi na mbongo lelo fali l'équipe kofi na succès lelo fali l'équipe kofi ma sidi papa manu zo bana ngaiko lelo fali l'équipe kofi na succès lelo fali l'équipe kofi na mbongo ate lelo fala l'équipe kofi na ba relation te papa yoka s'il te plaît yoka nga papa yoka ngai obi Emmanuel Macron exemple Macron papa Macron te monsieur Dali yoka s'il te plaît moni lelo oyo message là très important pour na Vierambo ngana lingake mingi côté musique je l'aime beaucoup na yoka banze moni matin midi soir moni remix sur ça oyo remix ya osali oyo ya banze mona kala gods tala borno le la c'est-à-dire remix ya Fouta Jalon c'est-à-dire asangisi Fouta Jalon na Airways na nzembo moko c'est-à-dire magie totale donc asangisi Fouta Jalon na Airways c'est-à-dire eza magie musicale mon habité nazo le lango comme pas possible côté musique bravo osali bravo mais comprendre que fali pour pas penande asukisi yo osala ba guerre na batu obeta batu mais fali penande akoisi yo kao fali penande abeti yo vie comprendre yango fali pupa aza fali nzambe mutu atomboli fali po alakisa oke osala batu mabebele batu balebele na kombo na yo papa yo akufa na souci akofi na motema meme na justice Kester akufa na souci na ye adimana mwasi na ye nzambe atomboli fali pour like ça ok c'est-à-dire oza fin du monde te oza pe sukisa te na tomboli kaka mwana bima pa na yo pona like que oza danger te mwana wana osala makambo oyo sala na oyo sala te lelo fali c'est-à-dire lelo fali pour pas est plus fort que Kofi lelo fali ada plus fort que Kofi moni fali lelo to lobby c'est-à-dire a même 100 personnes poto bango tout ba visa Kofi on va refier belé ambassadeur papa exemple biso de côté maison Schengen vendredi à 12h de côté maison Schengen vendredi à 12h c'est que ma maison Schengen ba mo grand prix de soleil ka uka botinda boye po ba visa c'est-à-dire ba visa faut zonka aller lokaka biso de ba visa le même jour vendredi à 12h c'est-à-dire bon on a que passeport peut-être c'est ba colon mbala mo na ba c'est-à-dire na ba enveloppe dossier boye po ba visa et ça m'a sur place wana mbala moko lundi na 7h ba mo rappel ça dit bon ça pas visa na bino lelo oyo fali aza plus fort que Kofi donc Vierambo ndongo zo se victimiser ce qui fallait le lelo oyo a frapper sérieusement mais azo beneka ba moto aza vienne a respecter wa lingara mingi lelo fallait l'équipe Kofi na mbongo aleki na relation aleki na succès aleki na maramutu lelo à part na âge Vierambo na leki na âge Vierambo aleki na succès fallait l'équipe na mbongo fallait l'équipe na relation fallait l'équipe le autre et donc a décidé qu'ils ont frappé Vierambo a frapper c'est-à-dire a frapper na niveau moko za comprendre était il comprendre que le Vierambo faire le la que non c'est-à-dire ngai ba koma rotinda batu c'est-à-dire ba koma rotinda batu ba boycotté musique nanga ba koma rotinda batu c'est-à-dire ba finga ngai ba ko selanga makambo Vierambo boy ka machine to yebaka bagarre abunda talate Vierambo to yebaka c'est-à-dire abunda talate
abet a cogner tout le monde mais vieux Rambo comme ko de la kenon ngai ça dit bazotinda batu baboye musique na ngai boye ba pesa ba DJ mbongo ba beta musique na ngate azolela parce que vous formation pas naé mais bon voilà donc comme na suka émission merci na Cofax merci to citer to retenir nini ya Cofax passage na kata émission en tout cas to retenir que non voilà ils a qui émission mon analyse par rapport à émission au grand prêtre légende les Rambo Salaki tout ça les gars analyse côté tout le monde qui est via Kosaki là c'est pas la Congolais va sauver et puis que chose qui fait la raté mais non beto biso to bomba congolais et le gros ça biso na manqué na bi que monsieur ba sadaka tali ba ko silika ba ko benga par-ci par-là mais na manqué vieux Rambo respect place nini na fingiye place nini ngako na finga na ngate tout ça les gars analyse tout c'est basé na makambo eza na milieu musical to mona to tshebo aujourd'hui à King Kester awa ngate mutu na lobango King Kester mutu na lobby to zone ça to rappelons kapa batu papa rien à voir tout ça, l'analyse d'habitude normale, na fini vieux Rambo, te pour na ko fini pété pour ça papa. À part non, ça veut dire, oh, ça va na mazana nous papa. Ça papa. 68 ans, il s'est belé ma casse mingi. Donc na ko fini jamais. À ça pas artiste na lingara mingi. Na ko fini te. Côté ka rapport va dire na ye côté bunga ki mo mokie, to zone c'est na moi vérité. Ozomona, côté ki ono, fallait un petit messier. Tu rappelles ka ba to geno a kosaki na ye. Fallait un petit messier. Donc, voilà. Sur caméra, c'est sur Kofi message. Pas vieux Rambo. En tout cas, vieux Rambo, avec tous les respects, il y a un message recommandé là. Il y a un coma. Vieux Rambo, au sali la musique à Congo. Pour preuve, je crois, Michel Congolais, les bosseurs, ça le rôle à Bercy. Malgré le Bétaraf Bercy a formé à 17 000 places, et ça pourrait me dire dans série à Kala. Mais aux appena, ça dit grand prêtre pena musique à Congo. Merci l'agneau sur ça mais il est temps au paiement. N'a pas conseillé yo. Monica a lire comme non, ça la remix et banze bonakala. Ça dit continuer à lire. Prochain album, aussi moi remix à Diva, il y a Babou, il y a Washington et ça bien ma classe pour remixer au niveau de ces pena on va idée quoi. Ça dit continuer à la remix. Pour ça la banze boisika, te pour la sika et Simbasu, tu le sais très bien. Tu es très intelligent, oui, bien, bien, c'est que Simba sauté, il y a un remix. Et vieux Rambo, tika guerre na fali. Vieux. Mokili oyo, yo te dirige à ngo. Et ça, Nzambe na dirige à Mokili. Nzambe na maître ya Mokili oyo. Nzambe, a tomboli fali. Na fali, ça dit, n'était pas ça, on a des fois, à Kamouanenga comme un boy. Et ça, Nzambe. Comprendre que l'élévation fali, et ça, Nzambe. Koya na ote ko luka ko diminaraye, pour ça dit, à force de diminuer, aux gens se contenir, d'aller passer. Donc, vieux, paiement. Tikano be monsieur belé, il y a tirara tout le monde. Tikano yango. Comme ça nous fait renengo lingi, mais yebake, Pati Ambroise, n'attendez comme Pati Ambroise, à témoin. Pati Ambroise, audio na wezali, ndenge, otindara Pati Ambroise, aya osenge no pardon pas fali. Audio ezali, ndenge, au sol na soule ka ko loba ke non faire rigolo avant la niveau falité yo lingara fali mingi bodu ezali mais par respect on te respecte beaucoup voilà gobi manangote mais vieux aux affaires to lingara mingi mita na place na yo bonne chance pour na hippodrome de Vincennes en tout cas ezala bien pena ba kofi fina ba kofiette bo ke ko ka ba conseil c'est bon que ne ko ta concert à vieux ce que ezali ça bien via kosi ka tegi 50 000 billets ah vera mondial na lokuta ah te tuka de na mona na vieux ala bisik aux malédiction mukolo pesa ba dédicace na yo non analyse mukolo va rater pesa ba dédicace non ta ba chroniquer tout ça l'analyse voilà dédicace car ba motebele pa ya bandeko tout ba finga na l'émission oyo ba motebele nga ata bo finga na bana bo finga ma depuis Maroc na ya poto bo finga na ba commentaire oko kufa na Maroc oko kata mai ba reke ba kolia yo fala be manga poto ata bo finga nga yo ba ko refouler sans papier fala azom sanga sous poto donc voilà ba mbote na bino ba jaloux na bato ba linga nga bo ça bien voilà merci parce que mbote bon na ba jaloux ça dit bato ba finga nga ba jaloux mbote na bango bato ba linga nga ba te belé ba mbote na bango pe quoi voilà. Merci à toi, Patrick Ngoubi Mangasa. Merci, Nabandeko Neswa Talibiso. Merci, na Pamela Soleil 10. Merci, na Da Silva Policier, Topesio Bambo Théâtre. Et merci, na Ilele Cambodge, ministre Topesio Bambote. Et Topesi Bongo, bienvenue, moi, je suis là, na Pato Katelanga, pose avec anniversaire, Netolo Bagité, Nagler Bobo, Sexy Boy. Heureux anniversaire à vous, Topesio Bambo Théâtre. Merci, Nabandeko Nyonso Balingaka, Patrick Massidi, que cette émission est à la Nabino.
Grâce à toi, Valdez Julien Mané, Roya sous Londres. Grâce à toi, Patrick Bendera 001, des États-Unis. Et merci à toi, mon ami, mon frère, Maître Junior Botas. Que cette émission Zalanabiso, tous à la bonne, on a beaucoup de Nzambe, tous en courage, tout le bas. Émission Oyo, Ekokane Nayo et partagez. Bye bye.